Nzambe ya bokasi bonso apambola bino bana Congo. Lelo na kosura na bino lisolo o etali mission ya PPVN pe objectif ya biso. Mission ya PPVN ezali nini? Mission ya biso ezali bo, ezali totia liboso ya bana mboka. Bana République démocratique du Congo, ba solution ya nzambe ya solo. Eyenge bene na liloba na ye. Po ete tosalela yango na bokambaka mboka na biso, na bomoi na biso, pe na makambo manso tozosala mpo na bomoi na biso pe na mboka na biso. Mission ya PPVN yango wana. Puissance pour la vie de notre nation, aza kolinga nini pona bana Congo pe pona mboka na biso. To objectif na biso ezali nini? Biso tozoko lutter, tozoko sala nyonso po ete bana ya Congo bakoka kosepela na bomoi. Bomoi oyo Nzambe apesa. Bakoka kosepela bajui na ba droit na bango nyonso pe na kita. To ba ressources nyonso oyo Nzambe apesa bango, apesa bana Congo na grâce na ngolu na ye. Eloko tozoko luka yango wana, objectif na biso yango wana. Puissance pour la vie de notre nation à s'engager, alingi ete mboka na biso ekambama ndenge mosusu. Ekambama eyenge bene na liloba Nzambe. Tosalela ba principe oya kitoko, ba principe oya bosembo eza na kati ya liloba Nzambe. Pona nini? Po ete l'état laïque échoué na mboka na biso. L'état laïque ezali l'état oyo elingi te ke Nzambe oyo azali mwinda azala impliqué na gestion ya mboka. L'état laïque alingi ke Nzambe atikala mosika parce Nzambe aza lumière. Balingi bakamba mboka na ndenge ya bato. Biso na bino toyebi ke na mokili toza obene na mwinda na molili. Lokola biso toboyaki mwinda, Nzambe azali mwinda, tolingi molili. Yango mboka na biso ezozonga nsima, tozokomona nzira okende te. Mais tosengeli na mwinda. Nzambe azali mwinda. Na boyebaka ete l'état laïque échoué, ezozongisaka biso nsima. PPVN azoko proposer na bana ya Congo andima ete Nzambe oyo ya solo, Nzambe akela likolo na se akamba biso pe akamba ekolo na biso. Na bosalelaka ba principe to ba vérité oyo eza na kati ya liloba na ye. Tosalela ba vérité eza na liloba na ye na bosalaka mibeko ya mboka na biso pe kosala constitution ya mboka na biso. Pona nini? Po ete Biblia to liloba Nzambe mokolo moko te moto akoya kosala yango révision ya parole de Dieu. Mutu moko te akosala amendement na yango. Parole de Dieu échangeaka te. Ezali be ndenge elobamaki lobi ekosala mape lelo pe lobi lokoya ekochange te. Yango biso tolingi ke tosala ba mibeko ya biso pe constitution na biso selon to eyenge bene na liloba ya Nzambe. Tozali ko proposer na peuple congolais ke bandima na mboka na biso état biblique pe démocratisé. Na place ya l'état laïque oyo esili déjà ko échoué na mboka na biso. Tokokende na kati ya liloba Nzambe na Deutéronome na Ancien Testament totala Moïse makambo alobaka na bana Israël. Vers la fin ya bomoi na ye awa aussi. Na Deutéronome chapitre 30, total verset 19 pe 20. Na verset 19 na beaucoup se Moïse alobi na bana Israël alobi na bango abi nazotia liboso na yo. Israël nazotia liboso na yo bomoi na liwa tokufa. Libenisi na elakeli mabe. Pona bomoi po ete yo o vivre
na bakitani bayo. Liloba Nzambe ezali polele awa. Moïse ati liboso bana Israël bomoi na liwa. Li benisi to li pamboli na ilakeli mabe. Mais aebisi bango papona bomoi. Ezali lokola examen o balbaka na lopoto ya choix multiple. Soki molakisa tuni mutuna akopesa biyano ebele. Mais awa biyano eza loka mibale. Na kati ya biyano mibale moko eza ya malamu. Mais awa tomoni Moïse abi ati liboso bana Israël bomoi na kufa. Mais aebisi bango pona. Pona bomoi. Bomoi awa ezali bomoi na ba aspect nyonso. Nzambe alingi ke biso bana bayeto joui na bomoi na ba aspect nango nyonso. Lolenge moko na biso na PPV tolingi ke bana Congo ba joui na vie na ba aspect nyonso. Ndenge Nzambe a rendre yango disponible. Ndenge Nzambe akela. Na yango wana tozo tika pe tozo tia liboso bana Congo biloko mibale wana. Tozo loba na bana Congo tozalaki na état laïque. Tozo zonga kasima, tozo kena liboso te. Tala l'état biblique yango pe démocratisé. To kenene na yango. Verset 30, verset 20, pardon, il y a Deutéronome 30 et le Biboui. Pona kolinga kolo nzambe na yo, pona kotosa mongongo na ye, pe ko kangama na ye, ko tingama na ye. Tango yo sali biloko wana, olingi kolo na yo, nzambe, otosi mongongo na ye, otingami na ye, alors, bomoi na ye koza malamu, pe mikolomi ya yo na mokili ko bakisama. Pe okotikala na mboka, oyo, kolo nzambe alapaki kopesa na batata bayo. Promesse oyo ezalaki pona bango, biso lelo tokoki ko apprendre mingi, tokoki ko s'instruire na makomami awa. Lelo biso soki biso bana ya Congo, to lingi nzambe, to si mongongo na ye, to tingami na ye, to ko joui na bomoi. To ko multiplier ba jour na biso na mokili, pe to ko tikala na mboko oyo na mabere oyo nzambe apesa biso. Ndenge nini mutu akolinga nzambe? Parce que liloba nzambe lobaki kolinga kolo nzambe na yo. Kolinga nzambe ezali kobomba mibeko mia ye. Soko olingi nzambe esengelo bomba mibeko mia ye, ndenge babombaka richesse. Ndenge, par exemple, yo ozali na libanga lioko ya diamant ya $100,000 otika ngo ndako obimi. Soko ozongi okolinga koyeba soki diamant na yo wana eza na place otikaki yango. Ozo bomba yango, ozo protéger yango. Kolinga nzambe esengeli ko garder ko bomba lokola babomba ka richesse. Okobomba mibeko mia nzambe. Na motema mwayo po ete osalela yango. Ndenge nini mutu ako tosa mongongo ya nzambe. Nzambe aza elimu. Tokoki komona ete, tokoki koyoka ete, tokoki kosentir ete, tokoki goûter ete. Mais nzambe oyo aza elimu ayebisaki biso, apesi biso mokano mwaye na maloba. Po ete lelo so totangi maloba maye, toyebi mokano mwaye. Donc lelo po yo na ngai tosa mongongo ya nzambe esengeli tosalela mokano ya nzambe. Jésus-Christ alobaka boye, alobi na Jean chapitre 4 verset 34, biloko na ngai ya kolia ezali kosala mokano ya oyo atindi ngai pe kokokisa misalami ya ye. Nzambe nde atindaka Jésus-Christ. Jésus-Christ kolia na ye ezali kosala. Azalaki kaka te koloba, mais azalaki kosala. Biso na bino ndenge moko. Donc soki tondimi tolingi nzambe, tobombi mibeko mia ye, tosi mongongo mwa ye, na bosalelaka mikano mia ye,
mpe kotingama na ye ya solo biso bana Congo tokozala réellement indépendant mpe tozala libre tokotikala na mboka wana mpe tokozwi na vie ezali promesse ya Nzambe ekozala ndenge wana yango wana nazo kozongela lisusu tozotia liboso ya bana ya Congo l'état biblique démocratisé mpe état laïque biso na bino tosi tomoni déjà l'état laïque makambo ya sali l'état laïque azali na respecté na bomoi ya mutu l'état laïque a résoudre problème ya bana Congo te l'état laïque mboka ezo kende kaka sima yango wana tozo proposer l'état biblique pe démocratisé po ete biso to salela ba principe ya Liloba Nzambe na bolingisaka kolo Nzambe akamba biso pa kama mboka na biso tozo koloba na bana Congo bopona état biblique démocratisé po tolingi Nzambe akamba biso tolingi mboka na biso kende liboso tolingi tozala respecté tokoma mboka oyo ekolo ya makasi totia na système ya biso moko ya kokamba mboka eyenge bene na Liloba Nzambe tokozwa ba principe eza na parole de Dieu totia ensemble po tosala système na biso moko au lieu que tolandaka bato ya mokili au lieu koloba tel savant alobi boy tel spécialiste alobi boy tolanda oyo tokamba mboka tolandi yango tozala kaka na nzira tozokende tozokoma na esiko esenge tozala te po tosepela alors tolanda plutôt Nzambe po Nzambe azali mwinda na bosalelaka parole na ye Liloba na eza mwinda tokomona nzela polele tokotambola na ntina wana bana mboka tosangana biso banso esika moko tosala liboke moko na puissance pour la vie de notre nation na bosalelaka bosembo oyo eza na kati ya Liloba Nzambe ba principe ya parole ya Nzambe po tokamba mboka na biso po elingisa kolo Nzambe a régner a diriger biso a diriger mboka na biso tosala alliance na Nzambe ya solo tosala majorité na Nzambe ya bokasi bonso na bosalelaka ba principe ya Liloba na ye non seulement na bokambaka mboka na biso mais na bomoi na biso moko pe na ba domaine ya vie nyonso po ete ye Nzambe akoreye Nzambe loko azala esprit akokita te po physiquement akamba biso mais tango tosali mibeko ya mboka na biso selon Liloba ya ye tango tozoko sala constitution na biso selon Liloba ya ye tozoko salela ba principe wana ye Nzambe akozala impliqué akokamba biso akokamba mboka na biso kobanda lelo tosala maso pona kembo ya Nzambe ya solo pona mabenisi ya bana ya Congo pe pona intérêt ya mboka na biso kolo Nzambe apambola bino pe apambola République démocratique du Congo